Mais nga toto kutana na université avec un surtout que sa camarade ya nanga. Na yo komona ngonde sikoyo. Mais Christian, dia nza pena bandanga na bana utana na université na tinda tambo muti. Cancer. Ndefia na komo ndongo lingo tiki sanga pona fiwana. Olinga te na par rapport à makambo zo lo banaki o apesa yo mbongo o banda kosa. Les un secret entre bino na serwa. Nga na yeto ala secret moko te nga na yebi secret na ye. Mais que ce soit un secret, c'était toujours social moi comment c'est secret. Ba ko yeba. Isa mabe. Linga ba no linga ba kanganga. E ba ngatinde. Christian. Na mona ngo dirait o bo sala ezani. Kisana mo so webani wapi? Comment possible que ça bon pour nga na Kishasa ko yanga na ye Pape Christian na moni igeta komi ko tomboka nga na yebi mamute ki azali ki kama na nga so na yeba ki nga na sala ngote na côté le meilleur bana lo ti no bipo na moni loko yoko loba na vérité ke na miso ba na TV oko loba ndetini na regrette na yo te papa pour na moni ko buzo ba terje ni oya ko lo na la pembe ne o ba buzo ba na Christian na moni azamo bébé butu mo bo ko sala ke plus mo be na za malili fa changa ma moto siko na nenge ni yoro ba ke ona na vérité ni ngane to beta o ya ko ba na misale ki na ya ene ke loko ni yo ba te ko na leki na ngate neti nga ona ko ya te ko nga itina ko da Christian zenga to ale loko yo sala ala merci na yo na ozo sala merci. Na boya presque. Merci ni bon le lokolo baté. Na bolo. Na baleti. Na boto. Papa, Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, ouais, les affaires ya bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus? Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo pre na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandika boy na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na nga
ngai akomi koloba mwana nga soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin alobi o mais namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokaki kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour, bonsoir. Biskanyo sobozola na biso na ba téléphone na bino na ba tablette. Biskanyo sobozali nzamba la pambola bino. Na biki boza ebele bozolanda bravo Jésus partout dans le monde entier na tous les 5 continents. Tobo santé bande on soit est toza de père na bino. To pesi nzambe merci pour na pe mabomo ya pesi biso ainsi que notre sponsor officiel na kombo Jésus de Nazareth o azo pesa ngai na yo pe manabomo esiko zali pour que olanda biso pour ceux qui invité au Landa Bisoté. Tu peux savoir merci et pas les boss ya musala o na kombo ya Chic Mukadi ainsi que maman Lidi mère double nzamba pambola yo. Tu peux savoir na régie Tomoni Thomas Fabien Tomoni Eliash ainsi que Tomoni Mosolo. Tu peux savoir ya nono. Merci beaucoup pour la présence na yo nzamba lola mona pambolo penda ebele. Je crois c'est votre humble prophète Samuel Eric oza présentateur ya émission ya Mokolo ya lelo ya bravo Jésus. Quand tu baka bravo Jésus soto la li to la muki makambo ya raka ebele ya ebele to kolembate musala oyo pote to édifier bato ebele parce que mambozo ya oyo yango ezali pena kopanza ba famille zo kabwana pona makambo oyo tozolanda na biso na kati ya émission bravo Jésus a toto molaka kombo Yesu to pesi mbote epa ya Sylvie Bayon esko zali nzamba lola pambola yo mama tolo na se mama Jeanne amatolo na sima Jeanne Masamba esko nzamba lola mo pambolo batu nyoso balanda biso asipela biso nzambe apambola bino ebele tozali na notre invité oyo wapi to kama sola elibiso ngana tolanda yango vraiment na bokebi nyoso parce que ngana nde to koluka toza solution to pese solution parce que koya batu ne bayaka aizaka babenga biso papa teka boza bolukela biso solution vu que ba fani ya bravo je bana bravo je ba mona nde bato ebele bazwaka ba réponse na mituna na bango nde yango bayaka pour que ba la biso masolezo lekela ba vina bango. Je crois ya ngowana nzamba la pambola bino tozali un invité mbote papa. Mbote papa. Boni. Kimezali. Santé ça va? Oui, santé vraiment ça va ngula nzambe. Magoba santé ça va ngula nzambe miss nezo ezo tanga pena que tu as des problèmes na miss na. Un problème est ça ngate. Ok, merci beaucoup. Je crois avant tout mes capés qu'on évolue. Les noms c'est qui? Christian. Ah ok, papa Christian. Bisous bravo Jésus. Début alors on est dans la prière. Na habité aux ana babenga religion ni. Bisous à église de réveil. On est musulman. Aux musulmans. Musulman un peu à prière, ouais.
Ouais, ouais. Oko respecter le chapeau na yo kasi to sambela. Ok, merci. Ok. Seigneur, te pèsons merci pour na bolam na yo, to tiki moment on a salo boko na yo. Zala nzambe banepe na suka, to bengue Emmanuel na kat na biso dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, obaki papa, comment papa Christian? Papa Christian. Ok, papa Christian, merci beaucoup. Tous ceux qui appellent na yo, bengaki biso, on a rappelé bravo Jésus. Ou CP là qui na biso ke, tu me rappelles que participer na makambo e comme elio. Likambo ngo obi ke non, ozana besoin na faut bravo Jésus, o leka, o loba pour que to aider yo. Et yango to bengio, to zali ana kata plateau, to yebite. Problème ngo o memeli biso ezanini. Merci beaucoup, papa. Nous avons le lobby qui est là dans le nyonso. Nous avons eu temps pour expliquer le problème dans le pas bino. Peut-être que bino ne peut pas une solution. Nous avons un internat. Mais vu que nous avons un internat, vraiment, nous avons un internat qui est vie. Nous avons un gant, nous avons un chassa. Aïda, nous avons un bleu, comme vu que la vie n'a jamais un internat, quand c'est aussi important côté. Encore vraiment aussi important côté. Son abingé, bon, ils ont pas d'explication kaka. Si na comme mener ma vie mon quoi, ça la bilanga. Donc il est si comme on a zoaka quelque chose pour na pour ça ba frère de académique. Mais un moment mon ko ndé tout ça que chaque mois tu bimaka, tu peux pour visiter ma famille. Pour pas papa ku maman ku fana tika kana cancer na. Donc ami balé. Je tika kana balé. Na bimi kubima to bima na ni na site mso ya internat. Na kutana na jeune fille mo boye, aza mukona nga oui, aza mukona nga. Abenganga ngape comme to toki belé na ba camarade na to toki belé, abenga tu na to nga tu ninga yo. Kusani wana. Akoma loba non, ngape naza femme mo na débrouiller nanga. Mais na sepe na ndenge ozalili, na ndenge vraiment oza garçon mo kitoko. Ma sepe na yo. Mais dans le bavant, alors le c'est que dans le bavant minité, mais dans le numéro dans le téléphone, n'a quelque chose. Mais c'est royé kaka ACP nanga, va pas passer le numéro, peut-être kabinga son bon. Même si bon avec mon quête. Mouton habité. Mouton a habité. Bah moi pointer sur. Pointer à la singa musapi. Na pousse un peu wana. Et après c'est un peu bon moi qui vont me belé. Et comme ça nga mon repé, peut-être camarade un peu comme ça bon. On va tu vas camarade. Bon, et là, ouais, Kabila Four, là, ça va camarade pose peut-être ceux qui va camarade, cause à la conseil, personne va repérer ça. Quand on a un numéro, bon, numéro, on a qui dans le gars, on a doute, vraiment pas le numéro, on arrive à doute, c'est ma casse. Mais comme si que tous amis bali, tu mets ça dans le canal, qui est esprit, puis la zone qui est numéro, on a bien qui est. Ah, c'est un nom chrétien, n'a pas de temps à l'université. Puis na tel c'est sur pas s'il y a cancer dans les allées, parce qu'il peut en sauter. Avec un nom chrétien, nous avons bien que pour la CPLA qui nous manque assez. Nous avons aidé yo, nous avons comme Kim. Tali, nous avons mené vivement à ma bé, nous avons bilanga. Via ma bé, c'est-à-dire quoi? Via ma bé, nous avons délai. Vivement donc, yo mo donc on a qui nous, on se retrouve dans l'eau donc on ça les façons tout gagner bon nous vamos monter. Ou bien un grand cerveau, un niveau université, ou bien un grand cerveau pour l'université c'est un bon belé. Oui. Ou bien un grand frère, un grand cerveau. Moi été. Ok, vous allez un peu dans vu que vous êtes un peu émotionné, hein, nous allons expliquer le Cameroun, Kimia, vous êtes même émotionné. Ce que nous avons un problème. Comme si que quand c'est dans son abingé, c'est un grand chrétien, c'est même pour toute la semaine qu'on a peut-être dans routine là. On a plein de rester pour quand c'est à routine là. C'est même un peu autant abingé, bon, tu es chrétien, bon les amis, on a essayé comme quelque chose donc ah. Donc, on a un cancer, ça pour ça aider à terre. On a écouté na jeune maman, jeune fille wana. Nde aida inga. Mais tant aida inga masolo mo beti nanga ikoma ki masolo mo ya bulingo. Masolo mo ya bulingo na kati. Puis na tuna ki nanga mo mituna ki. Mais comment ça fait-il que grande sœur, asa grande sœur nanga. Mais beti masolo bulingo. Bon, na tena vie na zo mena internat. Nandenge possibilité azo edenga non nako rater horoscope ote nako rater pena ba occasion te nde na approche qui vraiment envers ye pour na yeba intention ni vraiment ila pananga comme si que naza mobali nde apesa na prière toujours nzamba apesa en grâce ya kolonga na vie on azo mena internat ayo sala ngulu les grandes sœurs wana akoma na vie moko ya ko edenga ko tina ba provision ko pesa ba mbongo pe ya ko sunga nga vraiment même ko lata même à comme là on y est n'est-ce que nous avons un téléphone
Comme si que naza mobile na même na zone na vie à Kinshasa, n'a pas grande sœur na. Na pas grande sœur na, na kombi ta grande sœur le solo. Grande sœur. Na internet là qui sont na bengue ba programme sanga que na otino mbongo na sala motinda ngoti. Menza moyo sanga gas na yokuta mana jeune maman mo boye na niveau universitaire internat kuna. Aisinga s'il te plaît nanga et aisinga o edinga ba kamebele. Puis na moni la vie à internet mo na benga radio souté. Ndio moni ke nazaki na mona kina kutama na maman mo boya ba edinga serre mo vuma bien ba edinga puis à façonner ndio moni na na pena meba aza jeune fille aza jeune maman aza sœur ce qui n'est qu'un peu différent c'est parce que jeune maman aza maman sœur aza sœur jeune fille aza sœur toi azali jeune maman bon peut-être avoir les camps peut-être en 3 ans 4 ans donc c'est-à-dire aza sœur donc une grande sœur ouais comment on a bien une grande sœur voilà comme si tu vas mener vivement à ma mener vivement bien à niveau université kuna ndé kuma qui na niveau tant expliquer un cancer maman Tomboki tant expliquer cancer maman Tomboki yonga na tinu internet pour que ça OK tant pour que ça kindumba mamina cancer na kina na vie internet pour na kitanga mais na mona difficulté na mener na internet pour na simba kiteke na continuer autant kana na niveau ma mabe be nzambe ndena priaka bongo nzambe otina musunga yo edenga est-ce que ata papa yo mondezana est-ce que so moni mutu moya kusunga oboya ne ndayi kusunga maka mutino kesana wasunga na logo quelque chose oboya te loba papa ndena na zwaki tan ko za na ser wana pito koma ya niveau mo bolingo pe yaza na Kinshasa comme si ki ane asuka ya ngoyo ndena mata Kinshasa pona koyeba ndenge ni ya ko me ya ko bongsa vina na cancer na koya na Kinshasa pas grande sœur na mengi ko expliquer nyonso wana grande sœur na vraiment esimba te donc vraiment ti le grande sœur na toujours potana makasi donc ate pourquoi nzoko ne grande sœur na amona na sœur wana na kwento osolola nde yango wana a lobi mais eloko esenga pasi grande sœur na nzo benga kombo ya Anna nendani Anna ne sœur wana otokutani na internat obozala na tozarane déjà bon ya mosambal oui so tant vous allez kuna na tant vous allez kuna na internat au betela pe grande sœur lo moko te bon mutezo edenga est-ce que ma cancer grande sœur na so za so te donc effacer maman parce que grande sœur edenga so te mais grande sœur edenga te na sana sona bien yo pesa explication famille kabwani mais on bien que kotikala kana na petite sœur na petit frère na parce que ndenge ni o saboter les que ça au niveau universitaire et ça là ni il y a des boyaka na il y a des boyaka oui OK merci beaucoup je crois to landi histoire ya ndeko na biso ya mobali après pib oyoyo nde tozokotsa ezali ya na kati ya plateau na biso merci to landa plus lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango occasion à ne pas rater bas terrain à vendre ya ba dimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée singa ya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga la lombango po oza pesika na bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Ok, je crois que tout le monde a sport nabiso comme ko lopango. Na mbongo mukie comme ko lopango. Ko foot la yuzo autant. Donc
tout au landango ko le pango ils en assurance mon bébé donc sous ba débat sous ba ko diminuer yango OK merci beaucoup grand sœur Iget yo c'est sur numéro na ye to bengié je crois à ko permettre to benga kota pas de problème OK beaucoup de ça nani mama Iget et Sigazali grand sœur ya Christian grand sœur na ye. Bonjour. Oui, bonjour maman, ça va? Ça va bien. Vous va bien? Maman Poussana? Ok, merci beaucoup. Vous avez place au Fanda. Merci. Ah, au bengi ngamba mbangu. Bosque moi. Oui. Tu bengi mbangu parce qu'il y a Christian Zagui a besoin. Nayo. Pour la bino mbali na ye liboso ya bato nyonso liboso ba caméra abe azana iloko muza kati na ye za ba inquiétude na kati nezo soye mingi azana besoin que bato nyonso ba mekape ko ye bango problème oza ko se passer entre nous mbali na ye que oza problème entre yo na leki na yo na kati ndako ni pelote o bino côté oza problème mo côté oh bon Christian obi oza problème na ya no ndeni tandis que ye alobi ki aye belo côté. Bon, à propos de ça, à niveau université. À propos de ça, à niveau université. Ouais, c'est un temps où il y a des frais. Na blum so vraiment makasi. Ouais. Ndé yango ya les autres nous maintenant il y a pas problème. Parce que ya azo ki temps ko ya ko tina so bango. Comme ça de buya kana à mon avis comme Christian abeti le baku na ndinga ke université. Ya mon ka tika so yele mate. Pe yango na kutana kina sincère wana nda yedainga. Bon matata ko comment ina tanda parce que grand sœur na azo linga ko yoka nisolo ya sœur wana te. Alingite. Yona sœur wana bo komindi ya Mosta Mobali. Bon, à mes mains, on y voit comme moi, c'est un bal. De Bosani, moi, c'est un bal. Oui. N'est-ce pas un bouek? Ah, y'a également. Bolingo Batou. Papa, bapeki saramuto, na peki si façon nyos na lobela. Mais bolingo Batou, maman. Tika ye alingi koyo kangati. Bolingo ya Batou. Parce que nga na yebelo na peki selai. O yebelo peki selai? Oui, mais ya alingi koyo kati. Mais na apo sato sola bo, pour na mona ba caméra ebele. Na boyi makambo famille ba parce que ya soni isona ndenge soni ya papa ke makambo to loba awa et ça bente na famille ya panzana parce que biso papa kufa mako fatika ka biso mbali mamu na sunga rae so mona tindete c'est que moi difficulté ezali mona tindela ye ezate soki o tindelete moi il pas vivre ezate mais faut comprendre nga ke ya zana ngoti ya obunda na pazwa na ntozwite ya vie mo bodo mene vie mo passe il y a souffrance tant que y a na leki parce que on mene vie mo passe à souffrance mais il y a quand même akuta na muto quand même azoko aider c'est une sœur azoko aider bon papa bablo su mwana kota na kati zate po yemo auto loba makambo o ba koma ba intimité na bango mais place o ya ke ko kuta na moi ezoko aider pour ezoko motiver pour qu'il ça ba université tandis que yo koto en difficulté pour yo lingi ko kota makambo mbale. Nakota parce que na yebi sor ya fiwana. Oyebi sor na ye? Na yebi yango. Yo na yebi wande ni? Oto ba camarades. Kamani nanga vraiment a voyagé ki nde nga na ke kotala ye nde to yambani à part ça makamto beto to yebani biso mbali ya kati za wana. Na ko bima oui. Ah donc c'est-à-dire sona la ni malamu soki ozolinga Christian ba évoluer na fiwana. Na serwa. MK au Pacifique Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises,
Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Soki olingi te parce que yo na ibo oza ba camarade. Ba camarade pe na yebi ba secret fi wana. Oh. Apa pondenga voyage aka bandira mai ba tout ça go. Odo yo yebi. Na yebi. Mais Christian yo ya na zo pexo parce que ya na yo yebi ba ba camarade. Yo comment ko linga, ko linga camarade ya na yo. Mais ça oza ko lingi ya na eh. Mais ngata to kutana université betenga surtout que ça camarade ya na. Na yo komona ngonde sikoyo. Mais pourquoi vous payez ça? Parce que vous avez aidé à l'université. Et ça m'a bé. Quand vie à Kamutu, tu n'es loko monité. La vie était meilleure. Christian. Quand ça y est, Christian. il y a deux solutions. Aïe, vous aidez pour ma frère technique. Quand ça y est, combien de jours nous tenons dans bon, on a signé, on tient là. Christian. Dia nta epena bandanga na banu bana utana na investi na tinda tambo muti. Cancer. Ndefia na komo edo ndongo lingo tiki sanga pona fi wana. C'est wana elinga makambele. Oui. À rapport à quoi edo makayo bike ayo edo na avec intérêt. Mona ebisonyo c'est ça ayo edo avec intérêt. Oye bango. Intérêt par rapport à quoi? Oye bango te. Ngana yebi. Mais il y a qui na vu na rapport edenga. Oyebi apo edo. Christian one étoile. Toi moi na mo boy papa tika biso na chance à vie na yo. Quand c'est lingo bateke soko tanga ko o mena ba vie mo à dire. Yo ba ketende ba aider yo. Aucun de n'importe quoi t'es Christian mais t'es vie aux hommes maintenant on a tika vie à l'oyenge que pour fiana azana mbonga zo aider yo landa kala fiwa na mene fait l'oyenge te grande sœur mais ça qui monte aider à l'université ça veut dire qu'il faut la paix ça monter mana pas na tango ndeka lingité ozoloba wana o lingate na par rapport à ni makambo ozoloba ki o pesa yo mbongo o banda ko les uns secret entre bino na sœur wana ngana yeto wala secret moko te mais ngana yebi secret na ye mais que ce soit un secret c'est le temps toujours social moi comment c'est secret ba ko yeba isa mabe linga bakanganga ngana be aliboma Christian c'est grande sœur ozo pexanga à peu près ya sœur wana non pourquoi pas otika nga pour continuer pour olingate yo bakanga so ngana tiki yo ko kipasu finanga te zala na ye non ya Christian bon le quoi du Cambo ils ont créé un problème entre Binom Balena et je crois au PC un numéro il y a Anna wana au PC un numéro na ye beaucoup de langages rapidement beaucoup de langages parce que tu sais pourquoi il y a eu aux lingate mais hier quand même moi c'est habitué il y a ça moi c'est ce que aider na vie alors beaucoup de langages rapidement beaucoup de langages parce que c'est qu'il y a un Cambo que zali pour yo comment go te mais avec na yo parce que na yebi papa oyebi et puis que ça soit yo pexo parce que oyo linga zali aza camarade ya na yo ki nga za mukona mona moyi liboso na ye tina kutana na ye aipsa ante za camarade de cancer ça veut dire que nga na ko beli cette place mnazo a aider nga makama université na ko beli ça so i cancer nazo pexo nga pour na ye nga na otika ite mais faut bisa nga pourquoi zo bi azo linga tinga na serwa na ana eya la vie na yo entre bino mi balé nga na za problème et ça vie na yo ozanga tato zanga maman ndo zanga oyebi yango oui nazanga pena cancer parce que à cancer je t'ai aidé à niveau université olobi nini alobi azanga papa zanga maman azanga pena grand sœur soi-disant c'est loyer bon ce qu'on va faire dans un na comprendre te bon na obeta fier na ozana fier parce que ça cancer mais na niveau université ba ko tika moi na ko tika l'éclateur qui souffre à niveau université mais nazana ngote mais pourtant qui ayebi qui a même ça débrouiller mais quoi il demande na fils que na lo amuki ça dit yo soki yo linga mingi c'est wana parce que aider un université ado azo ko aider oui do bozana na ipenza oui tozana mais pourquoi pas pour correct ko aider ka bosuka entre ninteme comme tu m'as na niveau wana eloko nini pusaki alobaki no na linga na âge na yo ko linga ser wana bolinga ki par âge et qui par âge oui non cancer
Grande sœur bolingo qui part agiter. Na monu ndire asali le mobo parce que o eza yote. Donc Christian nous a mayo pona olino hier. Eza yete papa. Eza yete. Ceux qui m'ont appelé sur opportunité. T'es na tu no c'est là opportunité. Oui. C'est là yo sentim na yo na lingi parce que aidenga mingi, aidenga trop. Donc yo lingi pona ko aider. Le sens aye na ngote o no po linga ete. Na linga ete. Alors la vie pour na moi parce que na l'année pour moi pour la souffrir permettre yo pour la université na yo étude no ke na ngwa hein. Na souffrir trop na l'université. Yaiki. Ebe ota yaiki. Papa na sekina parce que makamba soni na famille. Beaucoup de cela ngai toi. Parce que bozo koti saye ngana kei. Mais ok nene parce que hier non parce que pour mes amis clés. Parce que ngana yebi na okova na place monte. En plus ngana do pekisa yo Christian. Beaucoup de ça. Beaucoup de ça trois invités. Siko. Sala sala. Qui n'est pas babengi ana. Na bengi ponga na yebi. Mais vous avez un problème ana tondeni. Na yebi. Na ko sala. Bonjour. Bonjour maman Anna. Bonjour maman Anna. Boni. Bien papa. Vous allez bien? Oh, Christian, ozawa? Ozawa. Ige, boni. Ne beauté. Oye banga tendeni yo akama nanga. Oye banga tendeni. Christian. Na mona ngo on dirait obo sala ezani. Kisana mama so bani wapi? Grande sœur. Si n'est pas qui tu es niveau université. Se retourne en Anna. Tu na comprendre tes sujets pour vendre les sujets nanga. Ah bon, et angwana na ndeni. Beaucoup vendre les sujets nanga par rapport à quoi? C'est là ngam na bengi il y a Anna ngam na bengi parce que il y a Christian a benga di biso de la bravo Jésus et elle m'a cambojo le kelaye d'abord non elle a besoin le bango awa. Donc al bango awa. A relater biso ba histoire et puis to benga yem ta personne numéro na yé ce numéro na yo. Nde yango problème oyo toza na awa. Pour mes amis awa ke Christian azo regretter nani ya na ye alingi te bino na ye bosani bo continuer parce que yo za camarade ya nani ya na ye. Pour mes amis voilà, ya pas bi ke yo na ye et ko simba tena le parce que bino ba ina boza ba camarade de ce Christian beaucoup na moi beaucoup bino ba moi ça ba ya le kola ke ils ont comme sur le kola. C'est-à-dire Christian a mis son à quatre famille pour comment il y a rolling yo camarade. Et puis il y a camarade. Comment il y a que Christian Zali neki? Il y a comment il y a rolling à Christian aux amis Stambali. Papa nga éviter que Christian azali ki ige nga kende ba voyage na nga place ngenda kokuta na Christian. Na mona ye asa jeune na sepel na ye na sunga ye pour na mona ki avait na difficulté. Comment possible que ça bon pour nga na ye Kishasa ko yanga na ye papa Christian na moni igeta komi kotomboka nga na ibima mbuteki azali ka kama na ngaso na yeba kini ngala sala ngote. Mais si est-ce qu'il y a pas moyen pour couper la vie ngote parce que pour simba te po o ngala zala na ngo po c'est pas Christ zanga et simba te na kotika Christ po na igete waso esengi to buma na nga na dépassa po na ye na ko yebi so vérité ne tu vérité ni ko sanga yango mo minga na TV po ko bo minga na TV po na kotele mera bana lo tino bipo na mone loko yokoloba na vérité na miso ba na TV okoloba ndetini oyebi ona lo na ba secret na yote na ba pe solo na beta na yote oyebi ana na yebi to so ngwa o vantage na semblante po yebi loko tuno yebi ngabe po so meki samblo mona o po so na TV mokili mo be mona biso e mona biso pa ndo tiketi keba na so keba yo ko pe tsana Christian na leki lelo c'est que on nous en leki na na micho zenga na sofi na bo wanye ko na nane wana twate mama famille na no c'est que suka famille perde na ebisi yo te ha be butu na nga mo balo na préféré na zane na ba couleur les na lo yenge ko sa neti plateau nga kusi plateau nde bobengi nga mpona territoire mamango obenga neti nga na solo nga na tobeta so nayebaki ezali kino ne ngai oyebi lokola dala na koteki dala masolo yango na ye seke moto okuta aza te te papa mpona moni ekombuzoba teriseni oyo akolo mpona ezala pembeni na yo omoningana babuzoba teriseni mpongana
on a vérité. On a voyagé à Kinshasa. Na yaka na kena son bilo na wana ye. Na kuta na Christian. Na moni aza bébé butu mo ko za la ke. Plus mo be na za malili fa changa ma moto. Siko na nini ni yaro ba ke ona na vérité ni ngane to beta o ya kolo ba na misa le ki. D'accord, bon fanda kasi. Oh, c'est peut-être la bonne c'est le qui est capable de niveau. Fanda, maman na Fanda. OK. Ça Fanda te oh Anne. On est bon mais on a TV ça que ton même on a ndema bebo. Ngapi na linto na mama ndo lobi. Na biteba. Pour la vérité on va l'autre bête. On va bête na émission le bango le. Oh, tu ko linga ye. Na ajo ko linga mwana. Zéla non, s'il te plaît. Non, moi je dis que c'est ça maman, ko mon aliment peut-être. Comment les bisabi? Bana mitoni ngaka bana mikete ezani. Na yebi na oloba te. Luka. Ya ene te loko ni yebi oloba te. Na na leki na ngate. Neti nga ona ko ya te ko nga itina ko da Christa zenga. Bon ça va. Ale loko yo sala. Ala merci na yo. Na ozo sala. OK. Neti ni no sala. Non. Na bongi c'est pas be butu na nga na loko no sala. Merci beaucoup. Je crois au moins même Christian Titi na ende komi, il faut komi kimia Christian tabenga biso. Azan a besoin aye ba raison. Parce que Christian biyo iye na yo bolingoza na kati. Akukate nombe osani ni boka bolomba ina ye. On a Christian. Bon, toye pas mama iget. Et loko nini ozolinga teke entre leki na yo na camarade na yo ba continuer. Un point entre et là Christian Fandi azan a besoin aye baza. Christian bi azan a besoin victoire ya fanda et puis ana pasa nini afanda. Yosko follow ba parce que baboya likambutina ba pambate. Merci. Na boya presque. Merci ni bon le koloba te. Papa, pour pasteur soit ya okabola simbi nango na be buti nango se ko kosali ko na nganga okosali bo mate liko one ana penda na Christian ko ngapenda nde wala penda kanga inde ana mnaza first penda skolo mamba nga za pena yoka pala tanga ba vérité okwani Fanda. Fanda. Kosa panique te. Okay. Non, c'est pas panique, il y a les locaux. Papa journaliste moi ma base là ma beko za la peko ngi ngapona kuzoba mo journaliste bimalingile kine mo vérité ngwa na papa le bande encore ba vérité ngani kona lelo yo kakile mito on na libosa TV famille ngayo ka vérité ni yo ko yina mito na famille ngayo mo ke ngi ngamo amke yo kaka sinai yo kana ngapa na lelo ko yo kote papa kuzoba bo benga ko ngaya lo baneti mutasali ke pile bino nyoso yeyo Christian ya no bosenga chez la trappe Ana tena tuni bosali yone ya no bosenga chez la trappe pour ba busoma na place oyo na tani mobeni na tungole ni kwete ko tanga la batrate ba na tani mobeni na tungole ni kwete sana na Lucas sana ko yana tungole ni kwete na tama ba bo tanga busoma na ya yana fana sama beza na kati ya pesa oyo ndo omone loba fana na loba yana fana bon s'il vous plaît si keso binga binga pele bien na so binga keba
juste. Ok, merci beaucoup. Anna, besoin de discuter. Moutou oya bengi ao. Na bandela pour une fois. Ni Mama Iget, ni yo. Moutou oya bengi ao aiba vérité likambu eza Christian. Christian bengi biso bikeno. Azo comprendre te yaya na Iget azo telemela likambu entre nomba na yi. Avant la besoin foyeba, pourquoi yazo telemela likambu nomba le na yi. De besoin azana ngwe ni yo mtapesi zo numéro ya kobenga eza yemoko Christian pour que ça bike yo na ye maboka bona ezate pete ok ezate alors ya malingi ke ya lokola ya grave ya iketi so na vandi kibyo ko ngate na oka ba journaliste po ono salo e ngate ya evite vérité mo e Christian mo luka ye ba ni mais là je peux que ponte ne ti vérité ni no yo luka ye ba ya ne to ba kamadi to e ba ni tie mali mbelete ekaka no biko na we bebe mama na zia we yale opanga yali ko ne mo ngala musala yona zwa kile kinopo yango penda li ko ne ala bisabangala ne biso moi c'est comme moto ke na mboy moto parce que pas journaliste pour le monde comme zoba na bio fonna kasiti te comme zoba parce que c'est une vérité yo lo bo e za posa ye besa ni côté de la kama toye kishata ne ba vérité comme Roma Diana boni boy batala ko na plateau panga c'est là non qui est son na ganga na pena kasi ba telefo na ba so ba nini eza ko panza na pe bi ko ganga elo ko kute po na ona te maman qui est c'est là non qui est yo ndo za mutiendo za wana no me minga na telefo po bo la na monda te naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te bametie badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisinga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi oyo me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi epanui vi na ngai ekomi epanui nga moko nakomi epanui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vi na nga me ka jésus christ de
Nazareth. Commissaire au centre, Lucas délivrance. Ndoko mona bikamo na vie na yo. Nazwa délivrance nanga. Na tambole pa ya ba pasteur. Nazwa eloko te. Mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse. Bikamo ekoti na vie nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpo na koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo kotanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup.